Mwana oyo azali orpheline de père et de mère babotaka bango 6-4 bakufa batikala kaka mibale mutakufa ki liboso zalaki mama na bango na sima papa na bango abali mwasi mususu oyo azobenga mbanda ya mama na bango et puis papa ye kokufa tangu papa akufi mama na bango to mbanda ya mama na bango adi komonisa bango kimona meso kolia pasi kolata pasi nyonso tu pasi yango saleke mwana oyo na balabala abandi kosala kindumba aleli epesi pasi. Papa botanga kufa, mama botanga kufa, bota biso 6. 4 personnes bakufa, to tikala mibali. Na moni onte na osombe la mate kala santé et le côté soutien te bandinga baola tabia et si matin ngape fona ndobula. Suki ndeshita suki na ngape asalte be papa ta movima. Sebo lukenga musala na tiki. Na cadre ya Kin Bopeto, vice-gouverneur Jekoko Mulumba akendaki bongo na commune ya Kalamu na Matonge na Oshwe na Veni de stade précisément na place obabengaka place mwana kine batonga ba terrasse libanda na ba venir à l'état ba buka kinyo soto ane pesi pasi balobino ville province ya Kinshasa il faut ko babongo Bopeto awa toza pasa babengaka mwana kine to buka ki awa mitindo biso te même loi parce que ça na balabala ils sont sur l'emprise publique. Mitino oto zuike batu nyonso oyo batie ba bar na bango ba terrasse na balabala ekolongwa o alinga teka masanga amilu ele lupango na ye to azana lupango na ye ateki masanga na ye asali esuka ki wana te Jekoko Mulumba akendaki susu na commune ya Banda na société moko ya police epai wapi bazali kopekika ba policier ba pekisi ba policier ba la lisaka bongo ba moto to pe mituka na ba souciat et créer insécurité na cadre nini soki par exemple des autres eza quelque part et que ba bengi police ya kosa intervention moya ba kende zate et ba kolinga ba batela ba moto na ba véhicule na ba kombi oya ba client na bango pour futa bango bongo pesi pasi Jekoko Mulumba la ki wana a dénoncer yango. Quand je vous dis que na Kinshasa la police est quasi inexistante, je pèse mes mots. Bon exemple là. Devant nani toza na bandala na société bambole botala alors que ba pekisa bango ba mituka na société ko entreposer ba moto botala danger ba moto ezani so to mituka za na police zanini soki kuune zo sama na ngambo la police akotika poste na yete po akende ko sa intervention ako préférer ko protéger ba moto bato ba simbisiye ba mituka bato ba simbisiye. Batu basalaki plus de 1,500,000 bayaki kozwa bénédiction nuptiale na place Ndolo et pas wapi papa wa Roma pape François a célébré ki messe to monaki cohésion to pe unité nationale batu ya pouvoir batu ya opposition to monaki mwana mboka Martin Fayulu to moni Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba bazalaki wana elongo na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi pona kozwa bongo bénédiction communier ensemble et longo na papa ya Roma kasi tomonaki absence munene ya sénateur à vie ancien président mwana mboka Joseph Kabila yena mwasi na ye mama Olive Lembe balobi bazwaki invitation te omao gouvernement alobi atinde ba invitation mais bango ba zwaki yango te. Coucou cher pasteur, vous êtes au courant que vos fidèles sont à l'aéroport, ils sont allés accueillir le pape. Ils se sont rappelés qu'ils ont eu leur première, leur deuxième communion et même leur baptême dans les églises catholiques. Et aussi qu'ils ont même étudié là-bas. Donc aujourd'hui là, si vous avez veillé au prière au séminaire, en tout cas même le modérateur il est à l'aéroport. La seule religion qui a une autorité morale mondiale, les chrétiens des églises de réveil. Si on nous demandait de voter un seul pasteur qui va représenter tous les pasteurs dans le monde, les gens vont s'entretuer au point de s'empoisonner. Mais qui peut se disputer la place du pape? Personne. On nous demande juste d'être organisés. On n'arrive pas à le faire. Voilà les amis vont aller accueillir leur pépé. Mais après, nous venons tous de l'église catholique, non? Le daddy de daddy est là. Oui. Le daddy de tous nos daddies, notre pépé à nous tous, il est en train d'arriver. Mais très cher pape, c'est pas tout de venir nous rendre visite. Hein. Il faudrait aussi apporter le changement. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro.
Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa. Koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa pito kuta la ka pona to solo la makambozo le kabongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek longonya matondo ezonga epai na yo Didier Jenga bokulaka ekofo autorité morale ba mongo nyonso tu ya monde entier. Na bagiseli charge ya Jobour yaya balabala toujours ko simba komi ya mama Meta Mukendi mbote na Tijon Lushombo un prince à New York ya mboto bete lo lisolo ya pasi ya mwana oyo orpheline de père et de mère eloko osa ezate mama oyo atikala ko bokola to mwasi mususu o papa na bango azwaki anyokoli bango babimi na balabala akomi shege tiyo koma kindu ayo bandi ko sala kindumbe ko pesa pasi lisolo oto ko betela yo epe ko ka mwana yemo ko ndinga zolomba ya mboto betelo lisolo wana lingi to pesa ba information oyo zo le kabongo to est entré na République démocratique du Congo. Ndenge tolobi bandeko na tobaki yango na sommaire na cadre ya Kinbo Peto mwana mboka to vice-gouverneur Jekoko Mulumba nazobenga homme du terrain ya za toujours na terrain au four et au moulin bakendaki bongo na commune ya Kalamu na Matonge na Oshwe na avenue des stades précisément na place o babengaka place mwana kine pa wapi ba terrasse tina balabala babino terrasse ba pekiso ki terrasse na hote mais ko sa terrasse obima na baba l'état te baba l'état il faut daka n'est-ce pas espacé
éclairé pour na ba passager ba leka soko lingi osa la terrasse na yo tsala kata lupango na yo et puis musique et betakate pour na liberté égale libertinage te azalaki wana landa ye moko ndenga zo expliquer mwana mboka Jekoko Mulumba vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa kozana commune na Kalamu na Matonge avenue ya Stade awa croisement na Osho awa toza basa babengaka mwana kini tobukaki awa mitindo biso te même loi parce que bazana balabala ils sont sur l'emprise publique mitindo oyo tozwi ke bato nyonso oyo batie babar na bango baterrasse na bango na balabala ekolongwa oyo alingi ateka masanga amiluele lupango na ye to aza na lupango na ye ateki masanga na ye asali et puis en vendant bamasanga wana boyeba ke makambo mpe ya nuisance sonore ezali oyeba ere akobeta miziki na ere akosukisa miziki na ye awa plus grave na mwana kini botala kanivo eza na kati ya lupango ya komisi lupango na ye kasa balabala ya leta zwa kanivo awa botala kanivo awa na kati ya lupango jamais vu caniveau na kati ya lupango. Les gens doivent comprendre que l'état zali l'état okende bino tina suka vous allez comprendre que na mboko l'état zalaka. Merci. Asuka ki wana te Jekoko Mulumba akendaki pe susu na commune ya Bandal na moko ya basusiate epai wapi makambo to bandi kolemba yango ba chauffeur ya kombi bana ya moto ba wewa basali kolalisa ba moto na bango na police basusiate pour la sécurité. Oui, to boite yi malamu mais police za sika kolalisa ba moto te ba mituka ba kombi te. Ouais sika oyo c'est vrai que musala ya police ya liko garder ba tuna ba bien na bango mais na police station te à moins que ba fungula département mususu ba moto tondi wana ba liko lalisa yango zo pesa pasi. Et peut tu arriver que ndenge Jekoko Mulumba lobi bana kuluna bali ko sala désordre kuna ba ko benga ba policier est-ce que ba kotika ba moto na bango kotela ba mbongo na mituka ba ke de sala intervention ozomona e ko sala mbilinga soki batiki ba bloka batwana ba ke ko sala intervention de peur que baya ko yibe pesi passe alors ba policier je crois général Silvano Kasongo azo kolanda biso atala makambo avena makambo oyo ba policier o ba sala bala sa so ba moto wana te na mituka na ba police station tepo ezo pesa nungu Jekoko Mulumba a expliqué. Voilà, ndena uto no auto na Bandal précisément na 24 novembre o yebani renommé quoi 24 novembre. Mais beaucoup yeba te que tout na 24 novembre. Quand je vous dis que na Kinshasa la police est quasi inexistante, je pèse mes mots. Bon exemple là. Devant nani tout na Bandal na société Bambole botala. Alors que ba pekisa bango ba mituka na société pour entreposer la moto botala. Danger ba moto ezanini so to mituka za na police zanini. Soki kuune zo sama na ngambo la police akotika poste na yete pour akende ko sa intervention. Ako préférer ko protéger ba moto bato ba simbisiye ba mituka bato ba simbisiye. Eza mawo. Bo eza soni mingi na ma. Bozo image. Zo ba image. Pas Bolingi Boy. Ils ont causé ma mouvement tour.
La police est là pour conscience, il y a des ordres autour. Des ordres surtout longs. En plus, la police est là. Mais salité zawa ba mituka msusu esebeta ta ba 3 ans ba 4 ans elonga ta ba budi na maba bonsara te biso moto mosala salonga te rase nyonso biso siko papa tozo souffrir banda toyeba yango boye te terrain oyo tobandaki kovanda so molunge eza totie bakiti tozovanda banda la polise etala salite biso nde bati tovanda na mamapango tokomi kobwaka bamabanga mpo tosoigne awa donc tozosouffrir makasi surtout so embula ebeti toleka te tokoma olata babuti ekoma ande ifo mata na bote bamema bino moye tokende misala eza te ata mosala moya tosa etala nete eza awa nyonso tu oyo ifo ezala nzela eza principal ifo bato baleka ma etala nete eza batie na butu donc tozocomprendre te so emboka ezokende wana Tozolo Bawa, les gens doivent comprendre que l'État Zalaka. Olingo beta brique na yo, lou toi une parcelle, kende ko beta na kacha lupangu. To boyi ba activité te. Olingo te kamasanga, olingo sa la bar na yo. Yango na so profiter sur l'occasion ko baboyi. Batu nyonso bacha ba terrasse et bima libanda na balabala. Na Matonge, na Kasavubu, na Lemba, donc na Kinshasa Mobimba. Boye bake, toko s'occuper na bino à partir de la semaine prochaine. Déjà to banda qui n'ont toko amplifier action à partir de la semaine prochaine. So qui to buki yo mon ko na relation na général Moko, na colonel Moko, na magistrat Moko, ozongi si yango yeba ke mbalo to ba ko buka au futi na ba mande. Botala pendant les causes à boité. Pendant les causes à boité, Kinshasa et cause à la boité, Kinshasa et cause à je pèse mes mots. La police est quasi inexistante dans la ville de Kinshasa. La police ne nous aide pas, reste là. La police, c'est aider bisouté. La police, il faut un changement. Quand je dis changement, il faut changement à ma cassi. La police, c'est aider bisouté. Bon, tu as la bureau de police, boye. Na bureau de Kamoun de l'A. Bon, tu as la WC. Bon, tu as la bureau de police. Tu as la bureau de police. Hein? Tolobaki yango déjà na émission eleki Pape ya Liboso Jean-Paul D ayaki na 1980 ayeko zonga na 1985 à l'époque ya président Maréchal Mobutu sika boye Pape François azali bongo na awa na République démocratique du Congo. Batu bazalaki plus de 1,5 million na place Ndolo na aéroport ya Ndolo et pas wapi Metz et Salamaki ayeko bénir non seulement ba chrétien catholique mais ba congolais nyo surtout vraiment et monani ya solo que plus de 40% ya population congolaise quinois en particulier bazali bongo ba chrétien catholique au banda ya na aéroport na nzela partout batu baye et belé alors ngala sepeli personnellement parce na moni cohésion nationale batu ba sangani ya solo to mona ye batu ya pouvoir basala ki wana to moni batu lokola ya opposition basala ki wana mona mboka Jean-Pierre Bemba to moni mona mboka Vital Kamerhe oyo a partir à papa la mona zongi na scène politique ya po mikolo bozo mona tala neti wana a zongi na scène lisuzo kusakana te il est toujours présent na ba image ya RTNC tomoni Moïse Katumbi azala ki wana tomoni Mafa Martin Fayulu azala ki wana Eside azala ki wana batu basangani ensemble tous elongo na chef de l'état autour ya papa wa Roma bazala ki wana mais batu ba déplorer ba moni absence ya sénateur à vie azala ki wana te mwana mboka Joseph Kabila Kabange mais batu na ye ba communicateur na ba mona ki invitation te mais koto Patrick Mouyaya ministre ya information pe poste parler au gouvernement alobi ba tinda ki invitation et pas ya sénateur à vie mais ba ndeko na ye ba lobi ba moni yango te alors to ndima nani est-ce que to continuer au gouverner mboka na lokuta boy qui du vrai to yebi ke mama Olive Lembe azalaka toujours auprès à cardinal à Mbongo est-ce que ceux qui a solo wa beng sakabango alinga koya to alinga koya tiba boy polémique to ndenge nini ceux qui imaginez ceux qui China Rambo azala ki wana alinga ko za ndenge nini Moïse Katumbi Vital Kamerhe Yemoko président Félix Antoine Tshisekedi Jean-Pierre Bemba bakou dans son ensemble de ngato revu sur Genève mais heureusement peut-être baboy Angoumé Salama
oyo esalami wana esalami kasi na sepelaki na remerciement oyo cardinal Ambongo apesaki pa ya pape moi discours muke tala yango muke ebongo to zonga. Votre visite très sincère intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ et confiants dans vos prières », nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusive et apaisée. Voilà. Ndeko tokobetela osiko lisolo tokoumela mingi te lisolo o epesi pasi ya kosakana te jeune fille o tokopesa kombo na ete me yoka kaka lisolo me ye wana bozali komona na photo tila so photo wana omona epesi pasi ya kosakana te bandeko ba parents tango tobalanaka pour les meilleurs et pour les pires. Oui, c'est vrai. Ata Bible elobi yango soki moko bobalani eloko separara bato mwasi na mobali esalaka kaka liwa. Soki moko akei liboso moko atikali il faut atikala ko contrôler bana, ko surveiller bana, ko kolisa bana malamu. Yango ezalaka mingi preferaka ba papa kudu bakene liboso. Soki papa akei liboso mama atikali, mama koyeba kozwa soin ya bana nyoso tu. Mama ata abali mobali mususu, mais bana oya botaki na papa mususu aendengishaka ya bango te, asalaka toujours na bango meto mona ka mwa kokoso mukie ndeba banangire few of the fathers ba papa mukie oyo soki mwasi akufa atikele mwana moko to mibale eke asui mwasi mususu eke ata mwana wapesa ye rapport alandela ngwana loop mingi ezalaka wana mama na bino ezalaka ma difficile ya kosakana te yango to sambelaka nzambe ya Simo Kimbangu mvulusi Kimbangu nzambe ya bakoko na biso soki bandeko babalani bokoma ti mukolo ata divorce ezalaka malamu te mwana o bozo mona wana bazalaki 6 mama na bango na papa na bango une famille heureuse bato vana Kinshasa papa normal asalaka mama pa debriaka babotaki bango 6 tango baboti bango 6 alors bayi kotikala 2 4 bakufa to ebite bakufi na moyenne mais yambo bakufa mutakufa ki liboso mama na bango akufaki eza normal na couple soki bobalani kokoyeba tena na kokenda liboso papa ko kokende liboso to mama ko kokenda liboso o kokende o atikali eba ko surveiller bana tango batikali wana alors papa boyebi papa ko s'occuper na bana moko kenda ka musala esengaka azwa mama mususu tanga zeli bango mama mususu et puis c'est normal soki mobali akufi to mwasi akufi après quelque temps okoki na yo kobala ezali mabete papa abalaki mwasi mususu na makanisi ke aya kokolisa bana oyo bana bande kofanda kaka ndenge zalaka tango mama akoti na ndako akuti bana wana na ebandela akobanda ko traiter bango très bien pona no aboti te puis a gagner confiance ya mobali na ye yango komaka mingi ezalaka rare mama oyo kokuta bana oyo ya mowe ya tiki a traiter bango très bien ti libela ezaka baka moko rame soki salami nzamba azwa lokumu lokola pe mama oyo tango yaki akuti bana wana batikali azaina bango très bien quelque temps après tangu mama oyo ayekobota mwana na ye moko aboti bana mibale epesi mbilinga abandi konyokola bana oyo ya mowei kopesa bango biloko difficilement kaka makambo monde esalamaka misala nyonso ya ndako ekomi bango bana nayeba kosala musala te kosokola basani kosokola bilamba oui c'est vrai que baye bana basi kosala misala mais misala ngo pe ekoma annexé te mwana koma lokola domestique te nyonso tu yete ezali pe ndenge wana te alors bosalaka berere pe mingi yoko mwana yo avandi mwana so kolamba te kaka mwana ya muwei to ya mbanda kute poasi akufa deja tangu yo zokanisa ozoko nyokola ye mais ozoko yekolisa yende misala tanga okoma un jour akomi mutu abali okomona peut-être bana na yo moko bayebi musala te bazo bengana bango na mabala bayebi kolamba te mais mwana o bana ko nyokola okantaki souffrance ozo nyokola ye mais obana ko tangisa ye alors souffrance c'est le cas qui makasi boyi bana bandi kotala mo ba kosombela bango bilamba
basombeli kaka do maman la sombeli kaka bana na bilamba azo kosombela bango bilamba te ezo kopesa pasi bala so bale bana mike ba andi kokola tango bakomi na ba âge ya ba 14 15 ans bakomi kokoma ba jeune fille ba yebisi bazo koyebisa papa bango rapport papa mama oyo asalaka biso baboyo apesaka biso biloko bien te tokotuta bapondu tokolamba tokosala nyonso tu mais pona kolia akopesa biso biloko te akopesa biso biloko kaka soki yo oye avant yo ya soki to lobi ono so bolobi na koboma bino yango to lobaka te bazo pesa papa rapport papa azo kipe te mais ata tuni mama kuwanga naka ebi kaka dezelaka papa pe azo kobatela bolingo na ye nzambe pe ndenga salaka makambo na ye ekosala papa wana azwi kokoso toyebi te akufaki na nini na accident na maladie to neni mais papa aye kokufa wana histoire jeune fille o bozomona histoire vrai bandeko donc bana misusu tomonaka na banzela baosala bakindumba baosala makambo oyo eza soki ndenge baza bana norme baza bana ya mabete condition o baza na mandaku na bango yango esaleki babima na nzela yango soko moni mwana na nzela surtout bana ya basi bashegi esika otambola koyola na kofinga mbango te linga oyeba histoire ya mwana wana ezali ndenge nini tangu papa akufi batikali na mama na bango oya sika ye moko benge mbanda ya mama na biso azali mbanda te parce que mama sa kufa ki déjà eza normal souffrance ebandi susu makasi alors ye na ndeko na ye se décidaki bima libanda bakima vaut mieux aller vivre na balabala esika entre parenthèses moi libertaire ozala kenandak oya biso moko kolia ezala difficile nyonso tout difficile ezopesa mabe yango mwana oya kimaki ndako epesi pasi ya kosakana te bandi kovana na libanda boyebi mwana mwasi oya kokosi de 15 ans 16 ans abimi libanda pona a vivre bien ekosenga nini classe kutu bakati do eloko osala ezate mobali nini yango na Kinshasa wana wi batamite ya malamu bazanga kate akokabela o lelo akokabela o lobi wana akozala pe na besoin na yo asimba yo kande ezalaka alors mwana pe bayaki kolongola kimbo seka na ye ko diverger mwana na libanda epa nini likolo ya nguba likolo ya eloka kolia alors tant mwana pe ezuen âge ya puberté à comprendre ayoki pe bisengo wana nyonso tu mwana amoniki pona ye il faut abanda kosala kindumba pona azwaka mbongo a vivre epesi pasi mwana o ndenga zo expliquer alobi soki muta monani o ade kozwa en charge akotika kindumba meloko epesi ngai pasi mwana milia koti ya balabala na balangage échangé boyebi ndenge kikinwazele zalaka pour la perte ba mona oyuma te il faut linga obanda koloba lingala moko ya argot kolinga argot mwana zo linga koloba effectivement mwana abana ekomela ba bloka mabete tanga bimili banda pona ba stress wana longwa pona kolongola ba souci wana alobiso akanisi mama na bango akanisi papa ndaku na bango esika banda ekovanda ezopesa yeka mutu ko swani ba lobaka mwana badi komela bloka mabe et puis yoka ba langage na ye e ba déjà kobeba ba langage normal te pesi pasi bande ko ba parents tout ça na si est-ce que mwana oyo il fallait qu'il ata akende ata papa mama neki na bango te ba famille papa na bango te pourquoi est-ce qu'elle a préféré kokende libanda et pesi pasi là non ndemo azo expliquer mukie et bon tozonga suivez papa botanga kufa mama botanga kufa bota biso sisi 4 personnes bakufa to tikala mibali do bande ko babengana biso tu yo mondo préféré na yo sa vie na ona ndenge na obunda papa biso tanga kufa tika biso na maboka mbanda mama anyokola biso ngoto kimaka parce que yo kokima wana kwa kina tapa bande ko te o sengi yo mo préféré no ka oya ovanda na yo o sa no bulo na yo na vanji na bando vanda loka siere lokola nguma ponguma moko se amelida mutu akokombela su mutu te donc serie mobwe na moni te na osombela mbate kala sonte eloko te soutien te bandinga baola tabia et si matin ngape fona ndo bula obula na tango na bula sikoyo na ozo moya osombela mba kala son suki nde chita suki na ngape asalite be papa ta movima se bolukenga musala na tiki meloka musala ezate na kodo bisende na lingi Shalom. Voilà.
boyoki ata langage ya mwana et comme ba langage moko déplacé mwana zolo ba sous normal était mais elle est récupérable na yebité vous allez côté la biso bande ko partager émission oyo bo partager peut-être bandeko ya papa na yeba komona baso koluka mwana esika zali bandeko ya mama ta la jeune fille bazali yena leki na ye me photo apesi biso kaka ya yemo parce que yemo kona intervenir yango ata kombo to pesite pona boizo pesa passe ya kosakana te na esa rabino chaque fois bandeko amona ka to publiera ba photo to kozolo ba to te photo na yo eza na cadre ya vie de recherche bazo koluka mutu wa nso obligé ya kocha we bobimba boye kasi o etali ma histoire zo beta pona ko peine bino pona ko dénoncer makambo eleka to bombaka era moko bilongi pona dignité ya mutu epesi passe tala mwana boye epesi pasi esengaka na bolingo te obalani parce que papa omonaki mwasi o azali pona yo ya vie mwasi o nzamba pondeli yo ye wana ozuye mama pe même chose omonaki mobali o aleki mibali nyonso na mokili ye wana bovandi ensemble oui to naka autre condamné yango te po ezalaki divorce te mama akufaki alors papa ne pouvait pas rester azui mama mususu aye ko sala makambo oyo soki ata papa azalaki vivant balenga ba bundana ka ndengo wana malheur. Le malheur ne vient pas seul. Papa paye ko kufa. Alors, il comme une catastrophe. Débandade totale. Talandenge epesi. Epesi pasi ya kosakanate. Bana, baktikali boye. Bana, bakomi ba shege bandeko. To bete la rabino masolo oyo. To yaka na émission radio lokole. Pona ko nuire pona ko sunga kaka. Esika bandeko basana kwa koso. Esika bandeko bakwei poyo okoyate. Yango to beta kama solo oyo. Epesi pasi ya kosakanate li solo oyo. Je crois ba papa esika bozali ba mama ya bwana esika bozali ba yaya ya bwana esika bozali lisolo o epesi pasi yango wana bino batu bozwa mwa mosolo bino batu bozwa mwa mosolo soko yebi orphelinat moko songolo pakala kende pesa mwa quelque chose pona bana wana bakoma batu musala tosala na radio lokole musala makasi elle moko to kendaka na bon orphelinat non seulement orphelinat boko na famille moko boye basata na moya kosomba lipate mwa muke bo pesa kabiso yango to kendaka to sungra pa famille wana bolemba pete na kopesa po ezali pasi to koleka ka etando wiketo eko loba boye mais soki makoke ezali te to kosala eloko moko te tant soit pe o muke to yenango yango to partager tala lisolo ya boye jeune fille ya boye encore récupérable mwana bandi komela biloko mabe et puis tanga kokola une chance sourire peut-être à se retrouver libande ya mboka sika moko boye abandi kosala ba dégâts est-ce que ba jeune fille oyo basala ba dégâts na bisika to kenda libande ya mboka boye baka background na bango ba anglais et sika ba wuti boye baka na condition nini okomona mwana boye tanga koli eni wana rage wana esaliki abanda kosala mibali mabe abanda kosala batu maipo nini azo okanisa ndenge mama na banga kufa ndenge papa kufa ndenge bande ko nyokola bango epesi pasi ya kosaka te bande ko bale tosuki awala pona lisolo ya lelo bande ko merci na confiance pe fidélité bozo pesa na programme oyo radio lokole masolo na chaîne nabino radio lokole télévision bande ko tosengi bo s'abonner massivement partager dans le bar à chaque fois ce qui to betenyo lisolo ce qui lisolo oyo obombi yango pona yo ezali malamu te partager peut-être sungiote mais ko sungande komoko songolo esika moko pakala merci nabino bozali na Brésil na São Paulo Claudia na Brasilia esika bozali partout na États-Unis mbote nabino na Luxembourg mbote esika bozali na Turquie partout esika bozali na biso on est ensemble ndeko zali na lisolo ko pesa benga biso pesa lisolo na yo to kobeta yango kaka ndengo lingi to beta soko ngito tanga kombo to kotanga kombo soki po boy to tanga kombo to kotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana merci na sponsor officiel la chaîne oyo Mama Charlotte Kaputu la dame de fer tala basi ba keseni donc Mama Charlotte Kaputu c'est la femme qu'il faut à la place qu'il faut bozolo ka ba autorité oyo ya libanda o ba kokamba ba tu nyonso tala ka ekolote raste tribité batuloko ba Mama Charlotte Kaputu je valide oumela mama longondi api matondo zonga boka yo Mama Charlotte Kaputu la dame de fer merci na Mama Rina Umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage coordonnatrice de la chaîne Oyo Radio Lokole TV mais aussi Radio Lokole TV 2 to s'abonner pour la deuxième chaîne d'Abiso donc ok obetika Radio Lokole TV 2 o s'abonner kuna to lobaka mingi makambu ya éducation la vie
comment est-ce que moi c'est comme ça pour peut tu nzoto ya moi si comment est-ce que soki papa bo pikili ki ba bo kundu ba nzoto zalite ba kisi ba pe ba teka kapona et pesa bo pikili ki ba bo kundu ba nzoto soki pe olanda ke émission na bisote en intégralité na radio Lokole TV otali yango na ba extrait muke za tukuna bsaka kaka ba extrait na radio Lokole TV D bo s'abonner pe kuna s'il vous plaît to kutani prochainement pour la numéro mususu d'ici là portez-vous bien santé de fer à tous chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman. Bonoma. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la ndako na peignoir. Na les papa na bonné son mari les yali nyonso tout. C'est une famille. Déjà c'est le vêtement. Une famille, on a signé un c'est une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur révélée. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, on a été, on a ensemble, mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux oser la petite, là, relax, voilà. Nous sommes une famille. On tire une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, pour consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on a dit les bêtements en bout là. Ouais, ça a mis accompagné quoi. Même chacun au côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour retourner là, on a Mercedes. Chacun c'est une famille. C'est une famille fashion.
Moi, mboka otombola bembele mboka bapaya. Oyo jaquette, c'est une famille, jaquette oyo na chapeau, tu es une famille. Pour salinoko, tu es une famille. Na chemise naïe, petit de wana, tu es une famille. Jaquette oyo. Moni? Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail. Baba,